Wapona wela ka kitu wana. Voilà. Fifi Sou akie kuna na ba Congo biso to kie koto na nini na kisensu mais biso irata. Mimi kisensu bondo yesani. Kasi pa banganga te ba banganga la bango. Pine à voiture longa chance me batonete. Pine à voiture longa. Bonga boboma mutu siwa parce que bon do wela bon wela place. Bon Fifi Sou a pratiqué la guetta. Mais les que tu pas bien pas couper la koko na ya mona muta. Boso mona muta ya kité boso. Boso est obligatoire faut na keneka. Boso lo kana kia ba Fifi Sou est obligatoire faut na keneka ba leke. Boso lo ba na ote. Il ne sait que Karine Azamute mamabe. Aibo fa na baninga te bidu bondo mono nzina ndolo bonzina ndo saba black. Le tala Cynthia Wadol. Olongwe na GL. Au côté na Cynthia Wadol, t'as la réputation. Même si il y a GL qui te comme on a son nom qui est beau. Mais réputation est mutu baso baraté. Ndoki aleke tu. Ndoki a Karine. Bane be intimité na bon mona lo baka. Na oba ndoki na bon ka malem. Yo mona leke tu le ndati qualité. Ka yé mon comme ta côté la Karine hein. Leke tu yé mona tonga Karine ya makase pa nanga. Nga mutalinga bimisanga ndako liboso ya Karina longeza leketu. Oh. Talo Cynthia Wadol place azawana so na Turquie. Emsum ayaki na noko na moko na ndenga mabeta za na noko na mo atinda kabongo efa akota. Tala ko bimisela muninga eloko ya mabelo ko ya maladi bu. Pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba que kobanda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te. Boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181.
Voilà, très heureuse de vous retrouver sur Fimbuna Fimbuni. Vous avez Ken Piana Pito Palais, c'est Laura Chou, Maoué TV de la presse congolaise. Nous allons vraiment vous informer sur notre devoir. Nous allons avoir information. Donc, nous allons une émission de Salana janvier qui non. Et janvier, il avait dit que non, à le bébé. Parce qu'il y a quoi tout ça livre. Donc, tout ça, quand on a intro, to coaching chapitre à l'Ibosolo, que le deuxième chapitre. Donc, allez-y comprendre, à Plateau Nanga, à janvier. Troisième, merci janvier. Vous comprendre que nous, à Plateau Nanga, c'est que janvier, Ouata. Donc, janvier, Ouata, donc, tout l'actualité, déjà, je souhaite, je présente mes condoléances à ma famille, tout haut, perdre, un naufrage, tout ça, en Grèce, en Turquie, en Grèce. Et puis, Fifi Aston, ça sert condoléances dans vraiment de la part équipe Fimbuna Fimbu News. Te souhaite te présenter ma condoléances na biso et puis bana ya monte pela bana monte pela au rang basa de cœur na biso tout le monde na kino que non tout ça pe na batu balingara biso donc ba mbote na bino place bozali et le janvier tout sur l'année tout l'actualité tout la news surtout les les auto mona l'environnement na makamnani na monde na milieu na biso si je peux dire donc sans oublier mon boss a formé la souka papi le roi la carte illimitée na boss na été bilanga héros formé la souka papi le roi la carte illimitée donc je sais pourquoi je dis ça babi à part wana petora na base na biso donc après boss toi na base la base à boss on a bazar raté José Ndomele Chomani depuis Ashperedo j'ai nommé soukou prêtre babile qui a boss à sa boss en tout cas dans janvier mon conduire pour na boss na été Mayaya Laetitia Olenga Mutema Totona Mirambo Élisée il fait comme maman Orciel et puis Élisée il fait comme maman Orciel excusez-moi janvier BBC Doumbia Doudou Mission vraiment passé en anga janvier Wata bonjour Boni ouais santé qui t'a proposé au Saranate combat malédiction Sekinda désolé déjà talara le janvier Wata janvier la pulga janvier Totorina ya Tembe babi Tembe zo continue plus que Tembe n'essaie bango to banen intro première page le troisième page et ça na moi belé ya beaucoup ka consommer nga trop nanush ndaya maman na Kevin Keren bomeka mingi ko consommer nga chana mo seka pe ya yo yango wana bomeka ko consommer janvier et ça vraiment bien chana mo seka voilà et ça l'a bien alors janvier tout le belali comme et puis si passi tout le monde sœur nayo ndekono bozala na une équipe nationale Cynthia Wadol plus que star tout le monde a autre chose la voice mon en tout cas à tout ça là on vraiment na mawana mtema que non a regretté na ba comportement ya Karine Mukonji oazaki le leader na bino équipe nationale donc tout le monde a sali voice a regretté na ba regret en tout cas ko lo banini non pour na Cynthia Wadol Laura Chou leader na son équipe nationale azalate l'équipe nationale leader azalate biso surtout yiga famille de tondé vivre dans les bons toujours to na bolingo ya kolinga em sou camarade kolinga biso to lingana na biso au sentir ba Cynthia Wadol ba gel chaud ba filora ba tonton JV ozomono sentir le roi ba janvier ba René Abiri mais ezala ba tumsusu ba linga ba tuté bon bazara toujours qu'intérêt à bango voilà bon parce que tout le monde ici tazo regretter réputation na ba baby Célia moni lelo batu ba pesa na raison liboso ton na bandaki awa na première page ba finganga ya ko sakana te melona ko mona mna ba pele zokota o mona mna ke grâce la piquante de lion a binganga Luka vina nga Sabina wana. Mais mama ndo na Paris pa obenga luka vina nga luka ba vina nga Sabina wana. Fiebo avanda pime na Bercy bazo benga nga po ba mo ndeke oui makambo o chamba nde koluba. Eze solo. Lelo ba to pesinga raison. Bana poto bo pesinga raison te. Kwa ngai na dévoiler ga juste ba secret ya Karine ndenge avivaka. Malembe olanda lo washu. Lelo na semino ke Karine azamu tema mabe. Aibo fana baninga tibidu bondo mo nzina ndolo bonzina ndo saba black. Lelo tala Cynthia Wadol. La Cynthia Wadol ninga zoli bo senti bina ke moto sa la voice aolo bango pena na motema mo bina ke euti na kata motema ne choqué ye bina ndimate ke moto to linga ki makasi moto biso to ndeko PCP valeur entre biso na groupe na biso to linga ke azali na ba problème awa ya ba voice ba bimise ba posta ba makambo ya salare ko tonga ka ba taka mtatonga na luambo atonga na ba ve Félix Oazier connaître tonga batunyos ezaya solo talaka pasi wana oya sala nango biso nyonso affecta biso o sentir que j'ai la lati Cynthia Wadol azolala te afilora kuna pas zolala te mais tala lelo
réputation moninga basomba raté talo sita wadol place azawana so na Turquie emsum ayaki na noko na moko na ndenga babeta za na noko na mo atinda kambongo efa akota tala ko bimisela moninga eloko ya mabelo ko ya maladi bu kokosela moninga likambu ko bebsa réputation ya moninga bu e bebseli mutu moninga makambu pour nini yo lika yo mo okeka poto ya filora eluka ba problème yondo mona kinda banzela ndambu kilimutema mabe nana ngona équipe nationale Karina Tongite abandi na Jael azotonga yi o Jael ndinga zawana azana zemi ya mutamaboke ndenge zawana studio wana akosufri boye olongwe na Jael okoti na Cynthia Wadal tala réputation même si ya Jael kutoko mona so na mo bike boye mais réputation ya mutu basomba raté en plus to kovanda to ba tolingani to mona équipe nationale na tolingana na bisote ndoki ya Leketu ndoki ya Karine bana be intimité na bon mona lobaka na obandoki na banka malem yo mona Leketu le ndati qualité ka yemo ko mta okoti la Karine soni akokati azoboya poni yabike soki le la bandobi misa ba vérité ya Karine ba fan ya Karine ba osani ni ba okimae mais ko ça hypocrite te hypocrisie beaucoup ani Karine saline Leketu mabete atonga Leketu ye mona atonga Karine ya makase pa nanga mutalinga bimisanga ndako liboso ya Karine alongeza Leketu j'avais longwa Karine bovana ba tuté biso musu to bimabo to kinda omela masanga na grâce te mose Karine za sona nino oyeke Karine alalisa biso libanda osomona Karine na ba comportement mo boya mabe abifo fa nini kenge alinga baninga te alinga baninga ba progresser tozo tunga ya zoloba ngape na ndeko loba ponga na tunga kanti ngaloba makamba solo pona obomba ngoni na esi to panzana na biso sina koma na libre bu ponga na bike Karine za mutabakisi na bike Karine za nganga na bike Karine zo loba ngana otonga Karine te ngana zo loba Leketu bike o ngana lo loba yepa bandeko loba mais ce que soka yepa Karine ya loba te ya obimisaka ba o baninga balobaki osomona ponga kutu na kaso kutu Leketu na Karine amona ba kanga za te pona loba makambo o na viva osomona Leketu ndenga zana atonga Karine ya makasi atomisasi atesa site na moko azokota ba vi Karine bengo Leketu ndeza ko tu YouTube o mikolo kutu ko elali na pa mona yoka Karine janvier Karine na sanga ko YouTube elali na pa mona mikolo ngam na top tane na kota ba vi ebele tala Karine afungoli site no moka Karine so a poster l'air mo même sur vidéo ba 5000 menga ba 20000 ba nino mona akomo yokilanga jaloux wala Leketu so sanga bi ye musana ngwana yebitabi ya Karine lingandi baninga ba hypocrisie tala akomo yokilanga jaloux abinga pe na za muta makambu ye mo pa yebi note na ko bua kele bindia bindi abengelo mo bindi abengo bindi mauvais sort na ko bua kele ngako kokanga te mais lelo Leketu au côté la Karine Cynthia Wadal pire yo tala o basali Cynthia po basala yo donc pour yo fallait défendre Cynthia parce que Cynthia a copine il faut défendre au moins minute na pour Cynthia na Cynthia soka meki kaka na tala o me ba Cynthia baba fumu ba bovana ba tutro ozomona non na moni ba datu vana équipe nationale non na mona likam mabete pa na yo ozomona yete na soza na problème Cynthia Wadal kolobila yo ote janvier boyete boye oza baba nde mona ba Jael show omona bazande mona Karine pa Karine na mutama be lelo bato ba pesanga ba réseau ba Myriam makambo ya Myriam alobaki o ngala bande ko loba bato ndomona kana okosa mais lelo tala lelo so ya Karine tala azo continuer ka ko kindaka place nyoso zo kinda zo bebisa osomona aza muto ofane te baliaka na ndokite voilà na bisa ka ba sujet o bato to bozo vandisa Karine na banda kuna bino akofinga bino kaka ye bavana nete ye na jazz be babebani te ya jazz na ndimi na te babebani bona jazz ba yo na poto tende na yebiso na zana ba information nyonso omoni place nyonso Karine na jazz na Karine babebani omoni place nyonso Karine na ke vanda na ba place nyonso azoleka na zana information na minute place azana Paris pour jouer mon cas zolinga zolinda kuna Paris ozulanga kanda kuna Paris zulanga kuna Paris yango nazo ebisa basa ba joueur bo fungola misu Chimène Dior fungola misu wana basa ba joueur nazo bana basa ba joueur Chimène Dior ouais azamo Chimène Dior sana ya ba joueur nazo baka mobali na zali be yama moi ça joueur kabananga na pesi chino kabananga mo jogo na biso Chimène Dior bo fungola misu balira na ndokite ozotinda ba sac ozotinda ba nini keba olia na ndoko yebate kwa Karine ata bozo sola ne keba kolia mobile ndenga sala Yvette Kalombo abete mosinza mobile
Voilà, c'est la janvier ou attendons, on a na bongo. Autant à combo ya Myriam, tout le monde qui a une émission dans obi que non bon bana membre apparemment et si là tout le monde peut Myriam Salango que Myriam kuta tangina ba comme openata Karina bimana bango ba musicien mais auto bolba maweta pamba mais to qui ya Myriam ngata maweta kana ko éclaircir biso na si genre est-ce que boyo kana ki ngote to maram eza vraiment réel eza makambo solo to ko sapo anini eza makambo solo to the king place azana PC mbote Dondi, les King, on a bien sur l'année bien. N'engaya kasumba bien les arrêts promotion, les attends ya, les albia promotion tant où l'excès va séjour. Inspiré. N'amna kinda ba pesa mbo ba kanse lo to futa pénalité. To kinda la futa $200 pour ça la pénalité. To kinda kuna ba beta bo. Kombwana ezomona na te fo osomba mosusu. Osomba na minute wana mbongo ezala kité. Karine Bande ko sela ba cotisation na yeba na membre na ye. Nenge Karine abenga ki ya miya atinda mbongo. Pour basomber la billet, basomber la dondi billet. Ndenge batinda mbongo basomber la billet, dondi billet. Kana mbongo wana o Karina lobaka yami ya matindela. Uzomona ngana za na liste ya bana mambo na musuna bando tanga bakombo. Butika koloba batu misuku bocha mbongo te. Uzomona izelo ka ba papa ba FMI wana tika koloba loba ocha kombe so $300. So 300 euros. Mais d'abord, kasi on a loba. Tu connais pas mbongo na bino bonga bo sombela ngo lopango bongo sombela Karine. Mbongo ça coûte comme ezali ba combien? Pas même coûte 4000 euros ko kate. Mbongo Karine yemo ka sina mbongo azo sombela bagezi bilamba geza beta concert na ninyoyo na banene o batu boma musique mbongo bilamba yami sombela gezi bilamba ko lata na concert boye boye nana ngwa yebi ngote ngam na ndoke zo bilamba ngo mutayaka na bilamba kongolo vena nga kongolo na peso mbozi mochiko yebi kongolo muchika yemta yaka na bilamba na kenda ozwango awa utipoto yeba sombeli gezi pa lata na concert ton na ndoko yebisa bato ke mbongo ya Karine eza mbongo ba buchu bato ando sango ba fanti mamu na nzi ba fanti chafa zo kosa lo ya Myriam ayebisi bino ba détail bino makamu nyonso tu pona yo kana na Myriam pe ya Myriam ayebi pongata ba otinda ponga mnande ko kozwa donc yo zelo wa secrétaire na ndinga yakin po yami allo janvier po Karine obimate allo janvier na otinda mbongo boye ya nani boye kezwa janvier bila ozomona isa makamba solo vena sabena na yebi makamu na betela ka pendenge zalaka na betela pe loka grâce la piquance de lion moi c'est kitoko loka ba joli ebosil ya mama na Kylian Star osomona isa makamu ya solo lorashu to ko sela ba douter Karine aza moto mabe omoni moto mabe lera ngomoni le to belele ndoki so bomoni ndoki il faut go belela ngali lo na belelia bomoni moto tout. Si quand janvier, on a posé la question, obi que non Karine nazan doki forme doki bela. Moi je me demande ami tout na kipe na bi kalawana nyonso pourquoi janvier lo baraté et le yo bimisa ba secret nyonso parce que Karine a sali onini abotolio déjà yo za ogoza mobile a bebselo relation no quelque part bon yo mo ebité Karine bebselanga CV ndongo sana ngaba tu biso na poto bando linga ngati makasi mais lelo ko kabwana ngana Karine tala bénédiction elinga ba voyage kutu calamité na ke Dubaï au senti benda double H au senti ba sponsor ba ye ba mama ba koti mais on a zana Karine na ebita ta bateau ana katsa Brazzaville donc ndeni wa ye mono réputation ebeba na Brazzaville afinga ba kongola ngambo pe ozomona siko ngasiko na tambula na mutu wana mabebo ngolo kwa Karine CV na ngebeba loba mampata lelo soto panza na ba grâce ba mampata talaka biso tatika na niveau en voutima tinanga nanga ifinga ma pasteur talent voutima modèle wana talent voutima ya modèle wana talaka na ota mona moto azandoki mapata le sambo na opende ya monde panza pe biso ba ne touchez pas mais ouais le sambo ma pasteur si déjà on peut panza biso ozomona ngandi ya na Karine za place mona ko vanda lona ba karete ko vanda na ba métro bar te Rovana ba trikanate pour anine obanga bifinga finga mvutima Karine mais lo na komi libre bona zo tambola mission nyonso o azana posa na ngapesinga pembote janvier deni bien malgré na sala na ngapa la pulga totorina ya tembe on a patron na biso ozomona mais lelo na sa bien na batu nyonso au sala pas la poule gâteau torina tembe lelo pe ba musicien ba longwe ba musicien ba longwe ba ke belé est-ce que ozana momo oyo ekoki ko pesa héritier motema kimia o lancer un message na pe na ba fan oyo ya la team po ba koza pe na mo souci parce que kozana pas to ko longa pe belé bongo en gros non tamania et ça touche ça choque mais on est malade ba congolais déjà na ba orchestre surtout ko follow me d'écoute ba longa orchestre mo bima mais lelo ti lo azaka kofi héritier good ninga sana ozaka la poule gata bakei
biso landande héritier ba fanatique ba landande héritier bon ba yaka ba complément d'objet direct ndeza la kaka mais yé mon héritier liboso za yé mon héritier bolanda ba sentiment ba yampa ka wana te ba viana viana ba bete na na lichette kuna na nini na bana lemba talaka mutalonga ba problème na la ngoti wana mobala ba cheliti taka héritier balele no moi si mais talba omoni tout c'est pas ici ba balele moi si ba foutela yo sale makambo surtout à le comme autant na voiture wana ba merci héritier dans mobala ba chel moi yebi ba chena no bimala ba na lemba kuna batanini ba bete li shit na mutu na yebiso na lemba kuna batango motu nani benga ba boma eti so héritier te mais ça kufa si ba kundaye metala lelo. Alors janvier lelo autour le déjà que non les ketchup na boema les ketchup lelo azaka bon équipe nationale de Tanzanie non. Et c'est pendant ça na Tanzanie. Exacté. Alors bana poto ba yeb sabino sou makambo équipe nationale te mon équipe nationale ezalaka lisusu te o des équipe nationale ezalaka sute po jela na kanaye Sinta Wadol na kanaye tonto jive na kanaye ngai pe na kana ngai abiri na kana ngai batika mutu mta na kanaye mais biso siko nde tozana ngai na tonto jive to sula kitoko toko sangana biso pe na ba jaye na ba neme totiki ka ba ndokia na mibale uzui kari uzui na lekechu kari ni lesbienne OPD association pas que vanda kuna. Voilà, alors tout le sujet à matanga, malgré na le bac on va te présenter ba conduire na biso. Alors toi na ndeko na biso si tu perdre grande sœur na oyalandi à perdre to kine pour tala na compte na biso film na filmu et le janvier tout le monde est pessi moi problème tout le monde ba vidéo tout le monde ba seki na ba page Facebook na bango. Alors, on a évité qu'on coupe là, on a évité ceux qui n'ont pas coupé là, mon tout. Et janvier, mon gentil, pour nous connaître, Stone, malgré les condoléances, dans ma rambo matanga, mon tour est ingraté, au cause de mon ma bête, qui est un coupé là, tu as la guerre, Nabino, ça a un senti que Koto, Soba, l'équipe, Koto, équipe nationale, mais bon, mon matanga va payer sa invitation. Place à Mawa, Kabolango, toujours Nabatu. Lobi pe ko komela lobi pe ko komela so bozana ba problème na bino bozela matanga ici là pour tout le monde en pe déjà on a pena que oui ba président de la République ndenge za la pena que on a opposition tout le monde ne ba bunda mais au moins ndenge na matanga pena ya mutu mo amena que opposer pa yé akutani pa pe simbo tatiki be fleur na yé akei Uzomona, même si les questions le bac hypocrisie, n'a aucune idée. Mon les questions, il faut comprendre. Il faut comprendre des barons bien. Bazana qui monte mama be moko boye, o essayer la table. On y va déjà ba bien na kokota bandaka banganga. Ozui Karine, ozui Gloria. Baka ndenge moko. Parce que talika Karine le ne botelni ya Gloria. Au moins na lokande ba ndenge moko. Mitema na bango wana bango ba yebi. Gloria pas ma casse na bandaka banganga. Pona okanga mibali. Sko Karine pesko makasi na ndaka banganga pona okanga mibali na mamba succès aussi sous pédé na leke tu pona sabino kuto visa mo rota ozo ya Tunisia muta pesa mo mobile na nani wana leke tu makenda te ava ba pesa ino ba viangula yi pona yebi yemo yebi ke mobile na na o apesa visa Tunisia kenda te ozo mona tala mutanga ba zo ba pike nakoya faut tout à l'heure te neti ngape na matanga na okende. Bon, sola déjà na Ritz Beauté, babi Ritz Beauté, azap na ndeko fifisu malgré ngana fifisu to ki mo bagi ngape ba ranki na kotonka na buzoba po ngana ba fifisu déjà to banda ko lia komela ozomona to banda ko lia komela na ba Christelle Kabeya bana na mona na peka endoki gloire to ndeko sana ba ozomona na sa ku mie place o keno za matanga na biso ndeko na biso akufi na kokende ozomona mes condoléances na fifisu a place oza na biki na okende Ritz Beauté babi ke mafuta na ozo sala bana poto mikolo kitoko makasi babi so un moment ma bouton ponga pesi batindelenga faut les Ritz Beauté moi beauté ko longa moi graisse ba no senti ba tache ba nini bo contacter ka Ritz Beauté pour mona mneke oui et aga na poto ozo mona menga na roya pena matanga wana penda matanga ba invita mutu te pesa mutu invitation te eza place ba kabola mawa ozo mona ba o ba leketu bazolo baneza kimuta mabe mais les que tu as le bi alingi ki hypocrisie na matanga eza la raté wana eza ki hypocrisie so bolo banana mutu te ngo batke na matanga na roya eza na sens te po matanga ba pesa ki invitation te lo ba em so feti okosa hypocrisie na matanga na place mawa te em so mutu musu pa yo mona soda te em so to le ka bobo ebemezo le ka telemi akati maman sali pa
pesa ngo ka bonheur nango nga comme papa nga kufa na mona pena ba soda ba telema mutu soka l'équipe ba telema na parce que biso to ba catholique matanga vraiment ezelo mombo même ta président de la République tanga ba ko maman respect à ba mort voilà voilà mais les que tu pas bien pas kufela ki koko na ya mona mutaya boso mona mutaya ki te boso c'est obligatoire fona ki ndeka boso lo kana ki ba fifi su c'est obligatoire fona ki peka ba leke boso lo ben na oti boso lo ben na eti boso lo ben na eti mso banga ne boso lo ben eti pato yo ki on kandenga bike koko na kufaki ya fifi su abombite mutu nyo saza alerté ke a posté ke ndekone akufi boy ba yebi msu ya yo boya msu ba mona pa na bino msu place msu ma etanga ka bo mona msu ezaka salité bien propre tu as un problème te msu bato boya ke ba yo lando po au futela na studio bota ba te internet ba bata minoko au mona ba yaka ebele bota studio on dit le que tu gangira yango ozo mona msu ba hôtel moi veranda salité bata na internet ozo lo ba ko vendre la place yo boya ino koloba moi ba la note fifi su a posté pas foutre la place na bien ba pa ya so boye bo mona mec a vendre et au mona yanga lobi na to Rolanda. Alors merci beaucoup to Rolanda en tout cas tout ça de cœur na fifi si wa de cœur na famille moi parce que biso za ki wana to moni pas sinde ba ndeko ba to ya ba maman leki ba zo ya vraiment ba olela ba vendre na ça vraiment matang en tout cas ba courage kaka to ebi douleur wana de ça parce que ngape na kufela na bi pas ko kufela petit ka ba o seka ba seka ba ça la fête parce que na ba utolo ba tout à l'heure que non libanga 18 jakunde ke ko sekate donc voilà muntu oyo aza akozala libanga o achikala yé mona mokila tete tout le monde a okufa qui ya Karine Mokonzi kuna oka ba bien souhaiter que mes condoléances mais ya Karine ndoki ya Karine Mokonzi a souhaité que mes condoléances mais tala ce ndoki na ko ta souhaiter mais ya Karine Mokonzi ne na linga fifi so aya bangote nenga souhaiter que pas ça te na ndenga mabe te asali geste moni ba ya ba Karine ezaya ki muter mabe aimso azo sika na motema poza na Karine ngabo mafifi so abwa kela etina ba maladi yo bitumbo to buna na RTG wana ye bitumbo to buna na RTG na fifi bobisobo wapona wela ngwe pona wela ka kitu wana voilà fifi su akie kuna na ba Kongo biso to ke koto na ninyo na kisensu mais biso erata mie kisensu bondo esani kasi pa banganga te bato ba banganga na bango fifi su akie na ba Kongo biso to ke na kisensu poto wela ka RTG wana to po vana na poste taka biso to sala publicité na RTG que loka lobi to sala émission et l'équipe peut nous sentir que va poster biso to bina que 8 ans to 6 publicité na ngana Karine to sala accident pour to ngabeta les sauter na 16e mairie pine lo ngwa biso to ke kisensu ma to 6 publicité pour to sala publicité na butu donc office bozongi su kisensu to zongi kisensu to bina que oui makambo ici to bi que dimanche to zongi la RTG to zo ngwende to banda taximen to biso que biso ana to koma na 16e mairie na biso pine ya voiture elongwa pine ya voiture elongwa chance me batonete pine ya voiture elongwa donga boboma mutu siwa parce que bon ndo wela place bosi fifi so patikela keta alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José
Il y a des que Fifi sous a pas en poste. Pour Karine maintenant la RTG n'a n'enga mabité. À part quand Madame Christelle ou ando mona. Mais vie plus tiga tie banda au ça tia si ça tiko lokuta ne boité. Tiko c'est ce que Fifi sous a occasion kutana ni. Ba Fifi sous moi anglais moi ni. Voilà. Si ko tala niveau to welela ni wana oyo koto mena yebiso ke ti kota suka biso sala publicité. To lekate. To vanda dimanche non to linga to ke miso taka to lamuka. To lamuka pina to lata bilamba pina ke oui émission lelo dimanche. To no bima pina na kato kam appelle sunen gros te ba reporter lobi okuna. Ah! Siko bozongela sous mutaki senso wana nganga wana. To kenda kuna ke makambo esimi pe biso boza calme dimanche émission eza to mona boba benga biso na tongo to lata kitoko to bima ba si benga pina téléphone lobité émission eza te. Voilà. Et to vanda to sala Karina sala des publicités. Bongo tango kanga to ba tchana obi combien de tout to bete na RTG réunion des réunions yaka zonga bongo zonga eloko yako sali vertige tara au monde na ke Fifi sou apena félicitations ba place ne pour côté que ça irait bien pour apena ba peso apena au sentir sala ka publicité ka ba vertige Karina nga kufana ndako bébé toyoka ba rumeur toko takali sur la RTG en to beta toyoka ba rumeur que non paraît-il que non bois kabama iba biloko to bois kaba biloko na RTG na to kanga na biso ke on est RTG na on mone le moto ndo se be mission de saka ebonga wana kole ebonga ozonga to aki trop sir to zalaka trop sir na makam na biso to aka trop sir ka to bega tando lo bani kolo lo pango zaka kolo pango tando ba mopo to bega ke to ozonga tant yo vanda na to tala na ke o ezo simba to ndo mona risimbangwa nzoko bango ya soni wana ya risi donc voilà moni pe dimanche on pena si Aston RTG na biso ke to lalate to zwa siko tunaka bata ba poto nde bazaka Fifi so atanga sala ka publicité batindela Karine lo mi pikute to vanda kunaka jamais hotela yota Fifi so azugar central mbala moka benga madame nana moni madame binga pe na ebite abenga kyodo dabi bon makamoko to fandi awa to solo la to ebinde to sala bon to ebina te sali déjà publicité boye na ebiso ka ya Myriam wana Karina ben ka ya Myriam ko consoler te zala ka calme sala boye sala na ebiso talaka to luka na ba Félix waze quoi po ba bi ke na po ba kende bazongise na biso bazongise ka na RTG talaka to luka na banani c'est na son excellence maman sonani o moleka nani mama Wivine moleka to pesi o mo to nana ngo to benga te to benga na ba mama Wivine moleka penza po côté la mena biso ke esimba te comme si fali déjà zalaka hotel webi ka yem to vivre plus ayo kilaka avant de la dossier Fifi siwa ti lelo yondo mona ke ti lelo tala lelo tala auto kutana mukonzi mikolo pe batune ba ngba sa eloni ya via ka RTG encore bateke ba sela ngaba somela ngata lopango lokana sali succès sambongo succès ya kokodioko ozwate ya ça été mais abika RTG tala niveau ya moto ozo refeno ka RTG Fifi siwa pas bien otikate J'avais wata to chiter déjà alors question ya suka ils appellent mon coucher kaka balobi lelo dévoiler ba secret un sous tout monde on est sur Karine Taïpe Melikutu. Navanda kutu pa Karine nazo ebisao. Ata kut nebso. Ata kano rapido na kende Brazzaville na kendate. Voilà. Ata lufu a pambo navanda bu na kendate. Mais kolongwaka e pa Karine. Dubaï, bénédiction. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors les robots c'est plateau fandi boyezo salo et ça le sengote na longwe penza bo machine na les kitambo les mo penza to beta pe tourna na kitambo to ke makolo na ba ken ba bazo mona nga pe o senti pe ba pe so pe moto za les aussi ko c'est pelaté. Voilà. Alors Janvier, remerciement dédicace na batu balingaka. Batutu bolingaka janvier wata janvier la poulga janvier totorine atindi ngayo. Pour bon na que oui makam on no lo beza solo on a ici notre troisième page musu c'est na bomina voilà na bino ba no lo ba malé mina c'est bino que ils a série par série ça le quoi kaït introduction au troisième page tozo kende ka malé mais est-ce qu'on a sepeli ka pona bana poto ba pesinga raison tala ba Cynthia Wadol balobi ba Myriam balobi tikali ka pede ale kechu loba soni ndezo kanga le kechu voilà musu mona po ba ninga nyonso tout déjà bazoloba voilà le kechu
zongela musala na bien omoni au côté limbe mais omoni place okuta sort na yo okomika abo agité ozoloba makambo ezosimba esute bato bazoyoka te mpo bazomona ke makambo oyo ozoloba eza lokuta lekechu. Janvier, numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone na bato bobenganga. Oui. Plus 243 89 50 53 549. Wana ozwa janvier moko raisa mokusi ya talo yebika ndongo benganga. Nardine Kashimbi mama na vini Laetitia Mangoke Chacha Kenzo sans oublier yemoko balobi ke Cédric Panda garçon plein na voilà. S9 plus Eye. Ah ouais. S9 plus Eye. Déjà. Alors merci beaucoup Janvier, c'était là Janvier mon compte, j'étais au signaler bino canon le 3e chapitre. Et bon sur le rachou nazawana tout appelle moi aussi comme féliciter, ça que non. Nengo ya ma j'avais bon au tikele temps de s'exprimer au calme. En tout cas, merci à tout le monde dans le rachou, merci à tout le monde dans film buna film. Tout ça on s'abonner massivement à film parce que c'est un cas qui 54 000 abonnés hein. Toujours mata donc vous continuez vous s'abonner. Merci d'assistance à tout le monde. Un grand merci à Crisco Louvain de la caméra, Crisco Louvain de Zaïroa, page Instagram. Un grand merci à Formule Souka Papi le Roi, la carte illimitée, Laetitia Olengo Mayaya. Et quant à moi, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.